À propos, il y a bah, église. Hein. Dernièrement, tout ça là qui va commentaire sur dossier, il y a pasteur Bameko. Oyo Azali poursuivi par bah, services fiscaux Pona Maye Matali Bambongo Oyo Bazo Monaki en tout cas l'État zo mona clair tena ngoyebi ke l'État awa en Occident bazalaka na ba richesse minière mingi te bavivaka mingi mingi na ba taxe ezali source ya revenu eleki munene pona l'État et après ba taxe ezalaka mingi mingi commerce extérieur ce total commerce extérieur ezali ba entreprise hein les bateaux bazo salango y compris ba multinational mais mingi mingi ba vivaka na ba taxe et bazalaka très sévère na ba taxe alors eloko na yina loba par rapport na dossier wana ezali que Pasteur Bameko azalaki na un succès na internet bon après succès c'est sa façon de travailler sa façon de parler propos na biso lelo ezali nini ezali que biso ba congolais nangi to réfléchir po ezali analyse à dimanche hein ezali ba analyse tokendaka mingi na ndenge ya réflexion et lelo to réfléchir sur deux choses. Première des choses biso ba congolais soki to sali société soki to sali association soki to sali n'importe quel lisanga il faut toyeba ko s'entourer ndenge tomonaka ba communauté misusu oh bandibu oh bamvunzi oh batu boye ah bango okomona bazali tellement organisé que bayebi nde makambo na bango ekendaka parmi ba congolais tozali na ba juriste oyo bazali ba spécialiste à droit fiscal parmi ba congolais tozali na ba comptable bato ba maîtrisaka makambo wana tozali na bato oyo bazo maîtriser droit en rapport na ba association il faut ko s'entourer na bato wana ba banda ko gérer comptabilité ok yo lakisi mikanda lobi bon ecclesia to association na ngai ekotisaki boye po nazala clean na l'état mikanda ndenge nini na kosala yango e bato wana bazosalisa yo au fur et à mesure ata soki ezali na ndenge ya kobongisa po ba communauté nyonso on ne voulait pas ba libanais ba israélien oh ba latino-américain bango nyonso ba asiatique nde bazawana bayebi ndenge babongisaka mikanda na bango bayebi bakosalelo même compte rendu à association même soki assemblée générale esalamaki te me okomona basali mwa compte rendu babongisi comptable abongisi alobi bon oyo soko tie pa ya l'état ezali propre pa ya l'état eloko wana biso ba congolais tozo mema makambo na kiyanke tofandi tozo kendeka na kiyanke bo ah elekaka ndenge wana te nalingi nasalela mutuka ya association il faut nasala nini na déclarer nini pa ya l'état mutuka mo ya association pe nasalaka nango ba course personnelle po na carburant na ko déclarer ndenge nini course wana mo na comptable koloba ezalaki course personnelle mais okoki kotia na écriture ba check ezalaki course ya association ah okena kotika mona na école mona comptable a commis visite ya école po na ko inscrire mona moko ya association to voilà eza toujours na moi façon ba bongisaka makambo donc leçon à liboso il faut savoir bien s'entourer. Leçon ya mibale ezali likambo oyo ya jalousie entre biso. Ngana lobaka que soki motazo sala likambo na ezo simba luka émulation c'est-à-dire une concurrence saine. Olobi bon yende ngazo sala boye ngai na ko sala boye koleka ye mais sans ko sala contre ye émulation hein ezali concurrence moko positive. Ah, yé loko la sali 500, ngana ko sale fort, il faut na sala 700. Ngai par exemple, so nazo kima mbangu na parc. Naza na objectif na ngana longwe na ndako na lobi lelo na kima 5 km. Mais des fois mon a l'air na kima mbangu au bout il y a 3 km naza fatigué. Qu'est-ce que je fais? Yango na basala même na entraînement, bazwa ka lièvre. Au moins na fandi na sima, na moni moi sazo kima liboso na nga. Na décider na lobi bon. Mwana mwasi ana kolekanga tata ndengeni soki ye mwasi azosala effort azokima azolemba te bonga mobali na lemba o se fixer kaka bozokende o se fixer ou même ye ou n'importe qui oponika mutu moko lobi mutu wana na kolande na sima tant que ya lembi te nga pe na kolemba te okomona ozokima mais en attendant po totala objectif na yo tango kokisi 5 km mutu wana soka lembi a yo continuer soka lembi pete a mamalamu yo obtenir
o se servir na ye sans que ya yeba, mais azali neti moto encourager ozali na sima, ozo landa ye, azo encourager yo. Il faut ozalaka na émulation et non concurrence ya mabeto jalousie. Là tozalaka na classe, ya zui 19 na mathématiques, ngape na ozwa 19 na mathématiques. Lokola ya lekinga na mathématiques, na français nga fona lekaye. Objectif ezali nini, nani akobima premier de la classe jour ya proclamation. Mais ezali te, wan ezali émulation. Tozali ko s'encourager, mais jalousie nga ke zala nini. Allez, ya za mayele ndenge nina le mutakyo kota kisi, mutakyo kosele makambo pa ya prof, prof yo yebi atrishaka, ye boye na boye, prof, ya tonga kayo, abeta ki masolo na mabe na récréation, boye na boye, wane komi jalousie olingo détruire moto. Mais soki ozali ko se servir na ba performance na ye, pona e encourager au sala mieux ezali mabeti. Bon, côté ba pasteur, pour eloko elekyo na c'est quoi? Soki yo congolais okei ko dénoncer ndeko na yo congolais po ye azali très suivi batalaka ye mingi moi lo meye ezokota tango ye bakangi ye techniquement yo gagné po jamais soki l'état lelo ba juger azali condamné amende ba ko futisa ye jamais l'état ko lobake bon to kateli ye amende ya 100 000 euros yo yaka kamata 50 000 euros non yo kozwa rien bon o gagné nini soki ba botoli moninga ndako soki ba tche moninga na boloko, soki ba kangi église à moninga, techniquement yo o gagné nini. Mais o perdre nini sikoyo. Et loko yo perdre, tala kolia na l'état, kolia na ndoki. Kolia na occidental, kolia na ndoki. Et nyo lobani. Tango yo ke kofunda, o lakisi ba secret, o monile, to chaka prière, to chaka rip, to belelia, songolo, boya na mbongo, boya na misolo. Et les kaka boye, soke koti, to le kisaka boye. L'état sengyo, merci. Apesio, merci. Bien, bravo. Vraiment, ça lit bien dengo. La kisibiso. Bon, bah, louké le mot avantage, moko vite fait. Mais qu'est-ce qui va se passer après? L'état ko joa kaka d'information, à se servir na yango contre toute votre communauté. Ça dit, ceux qui battent baso kanisa que Charles ba me kwa yé moko, non? Sikoyo, l'état ya awa, akolande la ba pasteur nyonso tout. Et à Kobanda Kolande l'association, beaucoup remarqué que dans une année, dans 2 ans, Moulongo et Kozala Moulaï. Alors, qu'est-ce qu'on aura gagné? Oh, balobakake, to se tirer une balle. Biso moko, na communauté na biso, to se tirer une balle dans le pied. Poto pesi bango mayele, to yebisi bango ba secret o ya biso. Yeso ka sali ya ye. Likamona ye na l'état, yo sala ya yo. Luka peut-être osala clean. Yo pe luka peut-être na ndenge émulation osala mieux que ye. Soki ye akamata kimbongo asominda kuna ye personnel. Yo kamata mbongo tonga école, tonga dispensaire sala mieux que ye. Misala na yo eteya mais ko dénoncer epai ya Mukolomboka. Yo kanisi ke tango yo dénoncer Mukolomboka ako signer ye et que yo abosani yo non. Mukolomboka tango silisi na ye akokipe pe na yo et ekokoma système ya fimbu ezui ekokoma penda système ya fimbu ezui donc to yebaka ko batela ba secret na biso ya communauté makambo na biso ndenge tozwelaka mikanda etikala entre biso tozaka na mwa cop na biso mwa trou moko boye monani bato bazoleka wana etikala entre biso toswani na kati ya communauté ça ne sert à rien ya okende ko dénoncer po tango to ko dénoncer ezo frapper biso nyonso tout to ko gagner eloko moko te to tika jalousie mais to salelaka nde émulation pour ce qui est du reste ezali na maboko ya l'état wana ndenge l'état ya awa ko juger makambo wana etali bisote baku pona nini na ye ko beta sete lisolo moko yenga na matoi baku kumoko zo bisa muninga na ye ma copine même que nga pe même vie de prière pe comme okita nango na okota kota nga pe supu ya kango te po papa pe bela bambongo wana yaya seko mi lingite délivrance o kaka délivrance na Bible bato bazwa délivrance babuka na makolo babuka na maboko babuka na baloketo
délivrance. Délivrance au boyokaka délivrance. Papa Charles Bameko, nazo pambole na midi, nazo pambole na tongo. Na pambole na pokwa, na pambole na minuit. Na pambole na 2 heures, na pambole na 4 heures. Na pambole na 6 heures, ainsi de suite. Pona nini. Na bande lukanzambe lelote. Non mais attends. Mateyo ya hotel. Mateyo nyoso nazo ke pa na ye. Na tikolo ko yoka pa mususu te. Te na yoki na ngate. Peut-être passer mo sa loba nga na yoka te, tindelanga lien. Hein? Lukanga ta na Facebook partout boaka langa lobi te docteur de la peau noire aux en retard, pasteur au saté ngo avant ye. Non rectifier wa parole nanga. Mais le quoi ngamo ko na yoka mateyo te. Na yoke pa musuteka, papa Charles kaka. Yaya, délivrance au monde, délivrance. Et bele ba kukoti na mabele ba zu délivrance te ba sala nzambe. Yaya yo yebi likamuna yoti. Ko ni mane ko mana tengia na ndeni sola na. Te yo ngo ninga na net na ndeni. Yo ngo bunga ke na YouTube na bato baluka mbongo na bango. Bato baluka batala mapoba ba mbongo na we matra fin du mois. Oza mutasika na YouTube to ndengeni. Obani ko tala réseaux sociaux ngo kochongo kaka mikolo yo to ndengeni. Oyo ko sala ke ko nimane bana ko bana nengia tengia. Yepe ebela mbongo yaya. Donc to ba pasteur ya liboso na monde. O bandi mba cheli mbongo. Yeko na zue logo te. Azana jet. Ana jet privé te likona ngutu sali même à prière. Ba okangisela ngo ba mbongo. Ozoma ateka za individu simple. Asa musane na lokoso te. Te na monite. Na lingina kota ba détail te po ezala ko non. Na mona pesika senga mabonza te kaka mukolo moko na monaka alobi ki en tout cas ça c'est pour la première fois na betaka c'était pour na bo soutenir nini achat sale et tout na telemia et tout mukolo liboso na mona tango mabonza zo sala my papa à intervenir. À moins que asasalango bo tindela nga sous lien ya prière wana que docteur de la peau noire ozana reta a senga mbongo. Apa mba passer ba senga mbongo te. Ata ça allait 2000. Vous voyez, tout boni bana ba témoignage à somo. Baza en privé. Ba témoignage à rolobelate. Na Kinshasa to zoko yoka ba bazo lega papa nzamba selinga kamata lopango. Papa nzamba selinga kamata mutuka. Papa nzamba selinga nana boyoka biloko wana te. Montango oyo nini oyo ebomi mboka. Akati France na katikati. Te ezaka mutuna. A kati France na katikati. A pesi ba kona ngo ndambu ye pas une ndambu toni. Oh. Abakuk. Yebelo ko luka yaya. Ube o luka no délivrance te. Yo mo ebe pole laka. Libala malunga te. Bano bota bazolo biso. Ya mobali kuta beta kayo. Ya mwasi kutu ko lobate. Comment de façon pour polele liputa. O loka mo ano mwasi. Poni azoto sote. O sala ka musolo bimaka 4 heures. Mbongo na maboko simba ate. O vive ezo correspondre na mbongo yo salaka te. Oyebi no le lati. Tango ozo ba 34 heures. Na buto la la te. Ya yo mari de nous ate ya mari de nous ya kaka ya moi cha. Ya opino mona ka penaka buakeli yo. O mona ka biloka somo. Abakuk to sola. Donc voilà na ko sensibiliser ba Abakuk. Et pas on moni ke mutazo beta makamango yemo kutupe na yebite. Totele na ngambo nini? Topeto simele na ngambo nini? Bima. Et puis oza mutuzo bano table na ba réseaux sociaux côté ya ba nini côté non. Yaya tala bitumbo za nango. Tala bitumbo za nango mbula boni. Ngala comprendre ka batu. Moi je comprends ba douleur musu ba bazalaka nango. certaines douleurs que les gens peuvent avoir. C'est des choses qui plus les batailles sont élevées. Plus la bénédiction est grande. Plus les pamboli pesa monene. Il faut pas souvent. Kokotaka na distraction de suivre la Ato zate. Même si tu n'es pas là. Absence na yo. Même en ton absence. Même si l'enfant va loin. L'enfant fait partie à l'internat, je ne sais où. Tu n'as pas besoin d'y être. Ah, tu ne comprends pas. Mon enfant est parti. Il n'y a rien qui lui arrive. Le Dieu avec qui tu as fait alliance. Lui-même il s'est débrouillé. Oh, l'enfant de mon fils est là.
Mon petit-fils est là. Je dois rester là. Que je protège mon petit-fils. Peut-être que toi tu es à la maison. Toi tu dis seulement Seigneur. Oh mes enfants. Tu t'arrêtes là. Mais Dieu lui-même, il va y aller, il va dire. Oh mon petit-fils est là. Ma petite fille est là. Dans cette école. Et sécurisé directement. Parce que mon petit-fils est là. Oh ma petite fille. Il y a un enfant qui s'appelle Tel. Et il faut le protéger. Comme vous allez le protéger. Comme il est avec ses amis à l'école. Ne le protégez pas tout seul. Il faut protéger aussi ceux qui sont avec lui. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Ou quelque chose est arrivé. La classe de tes enfants. Il n'y a rien qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous... Même ceux qui même si cet enfant-là ne connaît pas Dieu, mais toi tu connais déjà Dieu. Comme toi tu connais Dieu. Il vit sous la grâce de son père et de sa mère. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Je vais te dire, même si cet enfant-là ne connaît pas Dieu, mais comme toi tu connais Dieu, cet enfant-là ne manquera pas de pain. Il ne manquera pas de boire. Parce que le Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Quand il protège le Père, il ne protège pas le Père. Maman, protège aussi les enfants. Bango va sambela. Bana bango va se comporter bien. Répondre bango. Il faut leur répondre. Ce sont des enfants d'alliance. C'est moi qui suis le Père. C'est moi qui prie. Ils sont sous l'alliance. Mon Dieu et leur Dieu. Amen. Que personne n'est intimide. Que personne ne dise qu'il va tuer ton enfant. Qui es-tu toi? Tu viens d'où? De Menkao. Tu viens tester ta magie. À Kinshasa, ça ne marchera pas. Même si tu passes sur le plateau de Patéké, tu seras enterré là-bas. Tu ne toucheras pas. Nzambe ne permettra pas. Ne permettre te. La Bible dit Isaac allait en s'enrichissant. Il s'enrichissait. Abimelech a regardé, il s'est dit non. Je comprends que que nous chassons là, c'est une autre personne. C'est pourquoi la Bible dit ils sont venus voir Isaac. Ils lui ont dit nous sommes venus te rencontrer. Isaac leur dit mais vous m'avez haï, vous m'avez chassé. Pourquoi vous êtes venu me rendre visite? On lui a dit nous voyons maintenant que tu es un grand Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Moi je comprends certaines douleurs que les gens peuvent avoir. C'est des choses qui ont plus les batailles sont élevées, plus la bénédiction est grande. Il ne faut pas souvent na distraction de suivre la distraction. La Bible dit qu'on chassait Isaac, il ne se disputait pas. Il partait tranquillement. La parole de Dieu dit, quand il voulait partir, Dieu lui a dit, reste là. Je te bénirai là. Parce qu'il a dit, là où tu as foulé la plante de tes pieds, et oh, je te le donne en possession. Ne change pas d'endroit. Il ne faut pas suivre cette adversité. Reste mais moi je suis là avec le Dieu de l'alliance. Et il dit, tu es un grand Dieu. Au lieu Isaac a fait l'alliance avec eux. Non, Isaac n'a pas fait alliance avec eux. Et changer l'alliance d'Isaac. Lui qui est venu faire alliance avec Isaac. Jure que tu ne nous feras pas du mal. Isaac n'avait pas d'armée. Je ne sais pas si parce qu'il y a biso on ne la raté. On ne la voit pas. Armée nabiso et en action mais mon en a raté. Agit mais on ne la voit pas. Tout le monde en a raté. Totango la garde du corps physiquement. Bible zolo que l'ange l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Mais si quand ils sont en alliance dans Zambé, partout tu fouleras la porte. Les anges de Dieu sont tout autour de toi. Ils sont là parce que ils sont envoyés. Oh, garde-le. Je ne sais pas si vous suivez.